so Karine alala na matanga na nyonso bakombo ba gloire tanga mate Adam sikutu azaki na narisia ye ayena matanga batie kuta part bakombo ne pe tanga mate okopani mais comme no tanga maka komba Karine poani pas na force ça na force c'était to asila mutu asila jamais ba tirer na miniature mutu asila jamais comme on etanga ngana on comprend te mutu nga asila alors c'est là na page ne batu nyonso ba sala interba nga Karine tient na page batu Karine asili Karine alors si la pa eloko esa bonga asili poani Karine azabu pas longola Karine aza su ndenge morte ndaza liboso Karine a comme chanteuse ya monde entier quel ada première mutu à rapporter parole à Karine Mokonzi mais on ne peut pas venir dans la commune à Pota Benga qui a rapporté parole à Karine Mokonzi. Nandeni. Ton chaîne Salama, prochaine soit Gataye, Banabongo Karine Mokonzi. Faut attendre à combat Karine, faut le combat Karine, sans le bien où est Tangaka. Il y a un moment à commune, à commune à Poto, Moka commune, Moka Karine Azala. Avec mon Karine, Karine a place au Vandate, Bona, Karine a bien été au banc à tes anneaux, tout le monde a guidé sur l'hôtel. Pour moi, on va en avoir ezate. Oh, on a appelé ça information vraie, on a appelé ça glow line, na minute, bah on le qu'il est bon. Basangise le mbongo azunga suna kitata luka poto na nzela kini ya bulaki gena afinga ba tuti oke poto na ndenge okata kata yemo agena ndenge okata makokisi ko kota ngote nzala ko senga pesa nga 5 jours au moins ba publier Matika songo kasongo matika songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un petit stade. Aïe. Bonjour partout dans le monde, la métisse noire toujours de retour à Kinshasa. Balobé avec Motoko Sakanate, l'émission ya Kafu Obolingaka. Na Matika Songo TV, vous abonnez et belé parce que Andi Banus, ils ont tellement belé makasi. Donc c'est Peli Sabino, en tout cas formation. Moi quand tu rataka biso na Matika Songo TV, il y a moko ya patron Matika Songo Kas. Le long la plateau Matika Songo, tu vois yamba muna de la presse. Babi Tembe Sili le long vous mettez à koinda makasi parce que tu vois pour habiller des soldats il me simi makambo ya ba mokonzi tout na rata R2 la mitié za muna de la presse maintenant ce côté tout sur l'année pour Italie Karine Mokonzi Italie yemoko muna mikolo to moni ba za ko lala makasi baza vraiment na poni faut ba sutuka pa des ala bongote muna de la presse bonjour. Bonjour, c'est déjà la émission de la suivi ba te belé balanda la chaîne ya Matika Songo Kas. Na déjà bodaki libanda mboka o bino bokoka malili ya libanda biso na ba kina ba moyi na biso mais bozongeli biso na ngata mboka to santi ba moyi ngo na bule bokima mais bokima ezaki na ngote botali ga te mboka na biso elengi po libanda za nonga par rapport ya ba santé par rapport ya moi visibilité à misu ta voyager ata sala bona moni vous voyager bozonge sali bien merci na batinyo so balanda biso merci na autorité morale Karine Mokonzi mutasimba YouTube ti ona mundela tuna ka moi so uta wapi mundela tuna uta wapi tuna pa nani oh boyebite na internet nde eza bonde tozalaka boye eza na moto asimba YouTube ti la ko ya raté depuis atikala ya zaye featuring yena innocent featuring na na biso wili longoma oyo kanga mboka dans mutu mo bolelo ko beta ba ko follow mndi ba grand ko beta na ba te belo ba ya ba featuring ba concert zo belo mon ate déjà mais j'ai 30 na poto ba depuis Karine Kenda poto mais j'ai 30 ba contrat za suta bina zonga la ndo yemba na ngai na zonga na musique nzambe ko ba contrat so na ndozwa et comme pas Karine so ça ni donc merci na Karine Mokonzi merci ba maman autorité tout ba maman autorité ba maman nyonso ba soutenir Karine Mokonzi dans la paix bon mbote. Merci beaucoup à Mouna de la presse balobi mde na kati ba Mokonzi mutakarima so Mouna de la presse na moni ba mo merci à toi la Laetitia Mbala mona chocho Mbala babi moi ça pemba boy bazwa pardon Mouna de la presse ezane ni pour album toto mona album ya Karine Mokonzi na ya Kofi Olomide malgré tout okapi ba réaction ba tune peut-être quoi na matoyi et puis on a marché comment est-ce que biso ba fidèle comment est-ce que ba fan ya Karine Mokonzi ba yambi yango
très kitoko bamba nzembo wana autorité tout dans autorité bambango très kitoko ya mutu epesa Karine ba contrat tout mo beta mikolo ba mona na bat musu bazo ba biloba lo mana bango wana o bazo loba donc biso ri ba Karine moko na ko follow minde ba beta nzembo kitoko maliki ba komisango nzembo ba yembi loka ba zaki na chambre loka ba zaki kwenda bato moni nzembo soki ba lobeli yango elenga nzembo zaka ba lobeli nganga na okaka déjà na kwa mona vandi ba monika ngabo ba charge pour asila rate Karine asila te ba charge peut aussi la to équipe complet ba Jema Ibele ba Fifi na poto ba chef Fenek ba Zini Kumbi donc charge non to zabon to sangana bongo force ya Karine me force au vent de place mutu moni bino moko Karine manzembo ba yemana kofi osakana nango kende na douche ndet ba sangana ndet ba lingana sko valeur nzembo yeba na ande bongo tant ba ngo lobela ngo déjà ba lobi parti on nzembo so yemi ngo leki ka bo muta lobela ngo te on ko masko faut sa famille loka ba lobela ngo nzembo simba nzembo simba. OK, félicitations à Karine Mokonzi parce que na clip né déjà tout qualité clip a bon en tout cas vous a dû avec mon pas au point de les kabongo félicitations on a autorité morale nyos moi mon ama veni mana habiter Mokonzi ba loba mayo mana ba poto veni mana ko comprendre tellement personne ma ba fanatique veni mana habiter depuis na ndo beto featuring na ba petit mususu vraiment mais petit donc et simbi vraiment mon de la presse Mikolo Karine Mokonzi alali tout le monde est en gloire à voyager Karine lobi a gagné a persévérer ce qu'on a mis sur la carte Grèce na moni bolali pongie maman lobezate non maloba par rapport à biso ko bana poto tout bazo zélandais akwe ya na mabele biso lobela ba tout te bat ne ba lobela biso ko lola la to lola ce qu'on a ndento lola la pona de mamé mila voit to gloire à voyager yango ça sur lali tondeni biso toujours dans la pression toujours total amara so na ebisio ke bat balo ba Karine la par rapport à quoi na matanga toke matanga ya mère na biso molimo ne vanda na kimia ster na biso bandal Kamo Lopez mère fille mo ba ya wana abando saba trouble ne amona zini abunda na zini amona banga saba base na matango ekwani kwa mona kara biso wata Karine tozana loka mona ba charge tous les charges nyos azam ta Karine obeta est-ce que mutu ba occuper yo te mutu ba peso gaz azam ya ngona muna yo banga na yebi ete na posa do fule mais to ba to occuper to poani so Karine alala na matanga na nyonso bakombo ba gloire etanga mate Adam sikuto azaki na nyarisia ye ayena matanga batie kuta part bakombo ne pe tanga mate o ba mais comme no tanga maka komba Karine poani pas na force ça na force te to asila muta asila jamais ba tirer na miniature muta asila jamais comme on etanga ngana on comprend te muta ngasila alors c'est na page ne batu nyonso ba sala intervalle na Karine tena page batu Karine asili Karine asila par rapport et le reste ba ngasili poani Karine Azabou, la Karine Azabou sous ndenge morte ndazaka liboso. Karine a comme chanteuse ya monde entier. Pour biso quand ça Karine azaka chanteuse na biso ba congolais te. A comme chanteuse ya ba gabonais, chanteuse ya ba américain, chanteuse ya ba français, chanteuse en hip-hop ni fali pour ba bengaki. Aya na concert, matali siko non ya na concert on ndeni ba des obima. Tout le monde fait na biso na telo ko ba betier. Ken pena yo na zo pakata mamba alanda. Ken simba yo mona. Ken akepoto at ko alanda peke. Balanda qui est à quel potat que le tambola te moi te ba veste terminé ba veste ba lokota la ba kangiseli ba pesien donc ken pena kitaki na aéroport na biso njila yo muno monaki oh aina des bagages nion se ba mona départ la ta ba veste terminé le roi ma tongela ngai ba to atongo ba pa bi poto on comprend donc il a dit que biso nde tozaboye to Karine akosila kati na matanga kombo etanga makia Evelyn Kamo Lopez etanga makomba Karine parce que mutanga sila matanga ba tanga kombo ne to ye lisusu depuis ba kenda poto ba journaliste tanga kombo Karine ndo tanga ninga mabe te tanga maninga ba tunde ba mo tsabiso ka ba to ba tsabiso ka ba charge wana fona beta ba charge wana fona sala ba charge fona sala yebisanga ba ke poto ken pena kenda poto ba 6 ganga na yambie yomona ta bana mama mama ta mikeba bimi basangana so azaki na 6 bato ba Karine so akepoto ba se ba beta depuis Karine akenda poto no mutu monta beta Karine depuis kenda poto no mutu monta sime poani pour aza aimer mais ken pena ki atambolité ken pena poani ata na château rouge a comité pour comité poani ni a rankine bato balinga Karine bato balinga bokangi ayo de mamuna kamwe oyesanga ke gloire ya voyage ta Turquie mutakoti na Grèce mboka bato bakemba nga Grèce na kokenda ngote ngalo bana suka ngala Turquie na Turquie na bana na Turquie na yo toke yo uti Turquie so to kata mai azo kemba soka kemba ta awela kike na abaki nini abeti gazon na kota concert afali eseni eleki so kota ni à Londres santé dérange ki andobela yo kan vete andobela a kota su à Londres
abande ko bele est-ce que ebi wana bino bolobi ngana na information etenga da porter parole te pona information na information gloria ngana ebeka mame milimo be gloria langa na kata ni azo kemba ba batinda ba photo ne bo sunga kuna komi loka mutu mo be ba sunga kae o comprendre ya ko mutu mo fo ba kan pokuna ko lieza passer avant de pas passer na mso moi simon ya moi bandal atinga zo photo ne mo so alali mo na panzani boye alela ka o mo mutu tika omoni batu mususu ba batu mo yotan mo Karim mo kon lelo so tunie mo ko tonde ko na so fala beta ki zenite za ngande no yebiso sala zenite za raboué ezarabe parce que ndeko na mo so lo bani wana ayebi histoire zenite ten ayebi histoire ya Olympia ayebi histoire Olympia ko to fala beta do poani ayebi sala na dia zo le ka reva kota maintenant na kotité batu lo beni na concert a fali bo mona ya rozala azali te. Mona de la presse, pourquoi une autorité morale vous avez tous les journalistes, vous avez contre tous les journalistes presque. Au biso comme ça journaliste c'est nyonso. Ken penake poto awa, mais yo na parle yo. Nga sepele ken penda ke poto. Vena enfant que tema ekuta ke poto na sepele ah vena enfant que tema kende poto na sepele. Mais lo rezala batuni. Ken pindeti nga so telinga ken piana enfant que tema. Non préférence nga ken piana. Mais quel pena azarani ay mo manka carré na mo sa mutasala eza Karim Mokonzi. Bon pourquoi pas France Téman? Te nabi par rapport ya kozala aimer na bato muta vanda na bato aliaka na bato muta social. Quel pena sala bilone, quel pena ada première muta rapporter parole à Karim Mokonzi. Mais on mo pas venir dans la commune à pota benga kemba. Ada rapporter parole à Karim Mokonzi. Nandeni. Tant chaîne salama prochaine zo gata yeba na bongo Karim Mokonzi. Fona tanga komba Karim, fona loba komba Karim, son lo bien o etanga ya mo tanga komela lo ya komena poto. Mboka Karim azala abeng mo Karim na place vanda te bona Karim na bia te ko banga te zana tindolo mutu a guider yo sur l'hôtel pour moi vanda nanga ezate. Merci beaucoup. Nouvelle Européenne Sabison pour nous de connaître Diaz, na mission squaza parce que aux autorités morales, aux amants membres, aux avez information tout parce que Karim déjà za kuna. Diaz za na poto, Diaz za ne bien na poto avant ne bat. Quelle place mususu? Bat bolo ba o Diaz do kemba, Diaz sali boy. Boza boza ko kembi sa Diaz po. Diaz za ne bien. Papa Zayi na pese mbote na musika zola ndabiso. Bat ba kemba ki na poto wa mona na ki. Mo ba ken pia na place avant des akité. Yo ken pena benga ki abiki na poto kuna ndo tambola te place avant des acquittés. Ah, boyo moni le go. Au moins mutaze aimé à poto, au senti ko ya na, au senti moi bien. Aye bien, la veste, teinture ba sele kitoko. Ah, ba teinture ba tanga kala, ba teinture ba tanga, na temps ba tanga sur ba teinture ba couleur atsakiana. Ba teinture pa bi poto. Ba teinture pa poto, ba teinture coco, ba teinture mama mingudi, ba teinture bon. Ba bi parmi ba to ba qui défendre Fali kuna na Bercy ba combattant, aza parmi muto pa telemeli ba combattant kuna. Na tikolo mo ata vidéo mo te bato asali ba vidéo biso tona ki biso tondolo ba combattant ata vidéo mo te na moni ya ken pe na télé me ba combattant kuna poto aba non ndeni ye mo no atambolite tune ba mboko apemi mais yo tambolite yo to tambolo beti mo ba friko beti mo ba mboka pe belé tuna sko ba mbo ba pemba pe mususu ba tuna ke ken pe no combien place ba so commettre combien place bo commettre pour anini ada emete mais Karim ba mboka na so abeta Belgique abeta France abeta bo muto azeme comme muto ba sili kosila ngona comprendre kosila na bilumu da batunion s'entendre ba posa o Karina sili ba biso question ces heures à Karina a aussi la par contre na internet mutaza lo rola ye azate mutaye me lo rola ye azate na matanga ato moni ya eveni kamolo pes bato ya Karin nous sommes ka base na kombo na tozonga mo mke mona to mona ki gloire to perdre moi ni awa tout à l'heure hier soir ya Karine j'espère que tout ça qui quelque peu personne côté na sepela ngo na côté ya nini ya mwana gloria akufeli mwana ngalo bango ngape na parent na rôle ngate muta kufeli mwana na kota na bêtise mwana ti kota mwana to longola mwana bêtise rere basala bona nande ko na biso parti to Mike lo kamba kukanga photo oh Mike lo kamba komne kuma parti to kukanga ko ni parti to ouais kala sko ni mona lati catch mais langue théâtre ça na ngeti te wana oh ya solo papa zwela kecho eza kuna langue tikuti théâtre mais kokioti oh ya kokinga mbala mosque ya bat musu bataka c'est et moro sko faut ça la bon frère ni bomba sala ki pona yo ko kanga photo zo mwana mukie mo le photo ne etika na internet le biso ba photo etika na internet ko zo photo ne tya mwana wana ko kanga ngo tya na internet eza ba gaffe o photo etika ba bando tsango so ya ki mukolo tanga ya ki devant lo ya ngabiseni photo to kanga to tya na internet to publier ngo te mais tellement moi linga base na moi son emo pe maele zate maele ko kata il paraît si mwana na batia na photo za ki mwana na été awanga sko na ebite wa photo na sko bango ba célèbre buzo bana
wa bango ba ebe ma biton ba tsaki na photo ba ba mwana eh ngalo ba ka balongola mwana na makamwa ya mama ndem ta zo ba moni ke mwana nazo kangaika tina mboka zali akomi na bula zonga subwe aleke suma yana azo nga suki sasa ona oh ngam na peso information vrai na peso glow line na minute ba mo lukele mbongo ba sangisele mbongo azo nga suna kitata luka poto na nzela kini ya bulaki gena afinga ba tuti oke poto na ndenga kata kata yemo agena ndenga kata makokisi ko kota ngote nzala ko senga pesa nga 5 jours au moins ba publier mutaza ba yebele bon ba publier ba ya baza bazo soutenir ba monsieur kasi yangwana ba relaxa vena ba to mona vena nini vena tiriki za be ba vena ba yana biso blanchard ba kena veni mo be ba vena papa on na biso mama ba kena boy ba vena na bo monsieur ba katia suna mai aleki su mai bo kata mai yana e ba onka mayo place nuna kufela yango siko yo mutu mobimba ba na mai oyebi ko to ba kufela mais mai première fois leka amoni batu bakumba banini abatu bakumba mo banini ala so banini abakano bakatsa kana banini bakatsa mai okena blanchard na biso okena bokla jusqu'au mutu mobimba oyebi monde mobimba okatsi bina grâce yango lisusu omona ka lo antenne mo etelemi antenne mo ka antenne bandale siko yo mutu moloko oyebi monde mobimba katsa kende poto yo moni poto komele po anini oboti ouwelis ko voyager fo vanda na notala nanu ke o consoler na nzoto na soigner na nzoto na yo ba consoler yo ba sali nini ko welis o kata mwana na mo lugake makila mwana na pe ganga mo lugake négligé qui est des points de 15 mondo ke kilote ba nini tout wana kenda kilote atkala ke kilote na kenda tina sebego place à côté sa beauté na docteur na bika na hôpital ni na hôpital mo na bandal côté Rivera sur Rivera eza ne hôpital kitambote abota hôpital mo côté na biso ba bisema ko na tuna docteur na bota docteur mina atkala bota te aba yaka ne kanga mbamo so makila mona ne kumuganga donc mona pas ke poto ko bimboy pas ça la we ko bimboy la phase on a Kenya dans la peso 5 jours au moins Tanzanie na Kenya mais to capé ngala zo information na source mu ba vanda na e la fille ba vanda te so na dévoiler moi la fille na ndotinde la ngaso ba secret na ba secret no so na téléphone na wa so na l'action do kamwa au moins l'action premier mais na otiango ba émission ya bo mona ke na vision na vision kalamingi to mo ba publier maninga lali mona ala na ndinga zo senga kuna na ndinga zo lela jango mona ko mo pinga Frank Stemai oh non balobi papa qui est dans un hôpital Frank Stemai parce qu'il est kotonga Frank ayebisa tango zize mi vanda olingi ovanda tolinga musala yo ndo ganga ke ba chaînette no lata ba chaînette ba $1000 ba chaînette to lata ba chaînette ba bijou belé ke ba bijou belé ke so le yele ki so o bijou pia papa chéri mta yebi yango teka moko leka e comme biski o sangsambong donc to da temps o lobela été lo rezo sa ba to faute za nini ko wela ko loba yomo Karine azaka humble Karine azana mutema douce ya kokita mo la lelo Karine mokonza aka Karine moko mona de la presse ebisa biso idéologie na bino ana kinyawa Karine azate to komo mona na bato bazaki contre Karine na ba fio pe bazaki parmi ba finga pe Karine mokonza bana kat lelo ba koma équipe autorité morale groupe mokonza ba ta force ngata na bandaki idéologie wana na ba charge tozi bazini kumbi to sali ba fenek ba nani ba ye dans idéologie on a tout au sala on a biso nyonso et idéologie te va apporter quoi et pourtant ma mbebele to sala ngo pona ko soutenir muto ba bando finga ba meya mo content ba finga ko soutenir nini na be mission na ko finga to ko finga biso finga est dans le sala mission na finga muto imbécile parce que biso éducation ba la biso ba finga muto imbécile tu ba finga maman tu ba finga to clair ça muto na malobolo baki oh ngako voyager te na mbamba okata OK mbamba okata zongi soka mais ba ko voyager te mbamba okata kata to na lobaki boy to zongi soka anezo ya basi batu fo babota yokomi umu lo babata babota po za nzambe to na tant que to nzamba mimi to zo saka ka moko na moko biso finga ka tem ngaso tebe mission nga depuis na ndo tebe mission na tikalo manquer mutu te na finga leader monte ngalo ba bravo na faire gola sa musique bien bravo na ko follow mi bravo ba artiste tout ba fali poupa comment comprendre mais batu musu ba ko finga yo manqué papa Hervé dans master noté yo manqué mutu be Karine mokonda makami isi monte bino lo ba ke Karine mokonda ko fe simba kate Karine mokonda ko fe simba Karine mokonda fallait simba kate ba koma yana league ataka ina ba kuni et ça toujours ba vertige tout et ça peut ba vertige on comprend lelo batu banolo ba o matika songa style matika songelo matika ba voyage au mo kende de l'axi que qui m'appelle l'axi muta na tana on comprend Montam Frank Stemai luka ba visa ba mboka nyonso ba free d'ici ba nini mais pour azongo ya poto donc montam tazana tana to mi welisa na biso te est-ce que le biso to welisa do ya sali ba voyage na pas compter ba tala sa ba ke ngape na kena za na concert ba
Bercy nzoka nde concert à Matadi bakwakela Matadi tozali na concert fali mpe pasa elo moi na Matadi plein yesko ya nde to animé concert wana. Merci beaucoup. Estelle Koneni koyoka makambo komelaki ya nati lokole vraiment. Te sala nga parce que mona ndenge bazobete. Babetike pourquoi raison za kini? Ba combattant ba moi loka ke msu bango na bona na sola na combattant mo ka bike petit na nga fali fa luka biso to sola ndenge ye azo sala manga mo boloka ke approuver biso ala sa biso ka mais trop tard. toke na mambo tina sukela tsike ngana osenga na mobutu fali po patwa farasa la mwana bandala solo ngape mwana bandal amekaka koluka na banga solo na habité ande concert betamaki la dégâts salamaki ba place ba dégâts mo mo ape mutu moko yana eloko mo ba sentiment atie mutu ezara fo donc ekoma mabeto linga pete koma ba niveau wana donc to osenga kaka ba combattant na bato balanda biso. Et puis ba combattant ni otona ba reflet bango ni surtout bazana ka ba congolais ba reflet ta combattant mongote ya solo ata combattant mongote mundele za mundele mais yo to voyager mboka mais okita ke ba mindele ba kitara bino bona boy mundele azana éducation mundele batikalo report muta biso ke congolais no sokuta na bio l'aéroport oh ata combattant mo akitaki lukuta belo no so bo tala bilo ka kala oh ata combattant biso tout ba fanatique na poto to za ba basala ka ba nini ata ngaza vena nga yo asala ka na aéroport a poto na mindele kuna na sala na mabilo na ye ayaka pe na kina ata congolais moko te o ba refoulé o aza mukanda basambi basololi banini o aza mukanda te ba ozongisi na nini na bango abaka bavoka ba osamba boye na bana ba mundela za mundela refulaka mutemba moko ba o ba lo ba mo bato mais il faut comprendre parce que refulata ta combattant moko te on peut sa message ni parce que pour le bi vient biso boké tu peux me tâter les mêler sous maramango trop ya ba concert to za na posa maman no c'est si là ba mission so ba sanga na ba luka ke ba concert zo vient biso nyoka lunga betaki to za posa ne ba betaki bongo to mo na pe jibe pia na ke we ranso na ke faire rigola ke so ba ke ba no to ba beta ba concert au moins na biso ba journaliste le lo fa buga so ba beta mayeto so ba beti concert ba matika songo pe le ba ko ke ba poto le lopi wa biso doko tapina ba liste ezaki to za posa musique ezongo so ba biso bien mais musique ezongo ndenga bezongo ndenge te ake toujours prouver bango to beta bongo mabe bango pa ko sape bo fu biso beta biso to sala pe boye et ya mutu musa ko signer makazo ngane kin masai lo mo be dégâts mo mabe asa signer make oyo go ya eya asali dégâts mo ya mabe be ma OK bat ba lo bat bakana kite bon point place bat des autres des alaka mutu musa ko ya mutema mabe ara pe mutema mabe des mo ko kota sala lo mo be e côté mon ba perdre ses côtés ba banini yem tando sa mo défi mo te komi toluka ke basula ndenga bien et rosala très kitoko musique congolaise zonga na ndenge ba défi te na ndenge ya contreter ezonga na ndenge mo kitoko esa kitoko to ba congolais biso nyonso. Merci beaucoup les amis de la presse et conseil no pesa pa na ba sœur na ba chroniqueuse et puis ba frère na yo fitinga Innocent na Karine Mokonzi fitinga ya Karine Mokonzi na nani na Wilo Longom tala ko to mutazo kende Innocent ada akoma a changer étape a changer niveau toujours ko changer kasi alongo dans niveau bana mikiana ba dada ya koma niveau world aluka ba pitri na batu mota Innocent le so bet na Innocent za loka na ba misia congolais Innocent comme numéro 1 na biso na minute so bet na sko zande no za world ngolo ba Innocent mo et de la lisi ba fali la lisi ba fabriquage ngamna lo selon par rapport au monango tayeb sanga diamond ba banga diamond na ba fali ba mo lo te meloko ba to biso congolais to mo bang to ke na boîte bo depuis to côté boîte ezalaka musique na bango kono musique ya mindele hospital mystique puna nini ko beta so musique ya mindele na mindele. Merci beaucoup munene après ko beta so musique ya mindele to komisaka bango nzoka ba faire na biso ba fab gas na bango biso baleki bango banda le loti lobby ono ngata fe na biso we ranso na bike zwa Davido te na faire regola ko bete dada na koyemba banda tongo ti lobby mais nzoka to komisaka bango baleki biso po biso to komisa bango world mais baza bango world te mais loka Innocent côté na kala bango mo bete mo dada yebisanga diamond na mo bete nzemba Innocent partout et ta beti concert wa nzemba Innocent c'est to ba mvia biso muna ba mote na ba fan na yo ba te bele balandi biso mame milinze motema tous peuple la mbetolo Arlette Bonanzo venanga Charlie Ben à Lille ba mama autorité nyonso o ba soutenir Karine Mokona o ba linga biso te aneza ane ya boulot aneza ane ya ofinga te o critiquer to sa ane musala soko sel musano bien ba kumiso sel musama mabe ser na biso akufa ki ba te bele no monde na sepel na organisation ba journaliste les qui très kitoko ba félicitations na ba journaliste senior journaliste senior on appelle ma félicitations pour anine ba sel musaki kitoko na matanga no sentir Audrey
ordre moko ezalaki bamisi bavandi boye wanani bavandi mapaka bina file na ordre ezalaki te bina file na ibra mwa mbutu mutu ezalaki kotuna bayoka oyo mata podium ngai yemba banzemba boye te ngai asalaka boye te bango nde kotuna bamwa mbutu mais matanga Eveline molimo ne vana lakini lekima très kitoko na erreur moi ba journaliste na biso lokoso bonimo sa protocole bino mo muta bengi bino te bonimo sa protocole ale la suka la rekomi bongo landa ba futa bino bambongo bokende matanga pona ndeko na bino kasi lobi nango so ba rende réunion so faba futa biso nde totelema batala biso telema jean bokendaki mpona moto akufaki bosele protocole te bokende mpo miatangeleka bien aka collègue na bino journaliste bolingaki ya miya na bi ta boya boolela ya na ngai ye nalingaka yo olingaka ye osele protocole mpo matanga eleka na ordre mais est-ce que matanga eleka bomolanda o abeda shop pesa 2000 on a pesa même bon on a tika pesa na famille na bango mais bino bamoko déranger tina famille et pesa pe rando na bamoko déranger tina famille ba journaliste ba sangana o mbo ndo kulandela mbona journaliste na TV to internet ye na ya TV na internet ba to kana ba $50 tozwa ngote waki ndoki TV ngaso na zaki protocole na ngasa ngona sens ya ndeko na nga yo pesa pe condition na yo oh ata na pesi te boso na pesi ba oliango o bango bo balandela siko ba sene bango loka ba yokeka o abeda shapesa ki boye o mama na pesa ka boye o ba ko mbalo koso bango nyonso ba mo keti na fama ba déranger ati o même sous atika yi mwana te musu atika mbongo na koma ya biso e koma ya bino poani ba journaliste botika bino mo bande ko na e o ya TV bande ko ne boseba protocole ezaki nani o ya kitambo nani Gabana yemtaki chef ya ba protocole nyonso na ebiti Gabana mtali mbongo na bango to famille ce que zo balate balanda Gabana to balanda na batika pema o bosa yi protocole bosa ngaso na sala ke no ngasango ya muya ndeko nanga na ebiser nanga na vanda na ye ata 3 fois 4 fois 5 fois nanga sa ya matoro tina telemi na compte na ete ko un jour ngape rozala un jour pe mutu pour mission to za so ba immortel ya nzambe merci beaucoup les abonnés de la presse félicitations à Karine Mokonzi par rapport à Clipper, futur ça félicitations et puis bonne chance toujours merci beaucoup na baby Kouya balobi moi ça mon pousser boyoziwa puis pourquoi pas bambote belé na Laetitia Mbala babi moi na tchacho mbala moi ça pembe et puis bambote belé na Limbondo Jibi Limbondo abi mutazo sala makamikolo ndeye papa Limbondo Jibi bambote belé na yo pourquoi pas na vila mo Romeo ngabenga ke gramo pao azola bien makasi donc Romeo gramo pao ba grand merci à Jonathan Dikuta Romeo gramo pao tozani awa faire sola très kitoko lega ba te bien ouais ba bi me faire sola bien tant mona merci tondi boye ba bazomela babi mutakanga katera sa matika songoza Romeo ye mutasola ka bien ba grand merci à Guillet pourquoi pas ba grand merci moko matika songo tu bo s'abonner belé parce qu'elle est akuya na ye mabe to ye na système mga ya lidusu to kengi la poto yiba ba information bote na bino bye bye matika songo kasongo matika songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.